C'est bon, c'est bon.
Ça, c'était le pape François. Nous allons d'abord à l'école catholique. Nous avons que batu mingi bazaliawa. Dans la région de Ngandenge, mais biso toko zangate. Faut nous aller en première position parce que nous allons à l'école conventionnelle catholique. Donc, il faut nous aller. Pour toi, ma pape, sans papa. Les lois mikolomisa tous allez pas na biso. Tout le monde na biso te bani pe oyi biso. Moko tozane sous na stade.
Ozana mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosala kala yango ngai mpe nayebisaki ba oyo batambola partout baluka ba délivrance bamata na baavion bakenda partout ba délivrance esimba te boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika bato wana mpe bayaki mpe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezalaki fermé mais depuis naleki na délivrance na papa Moïse makambo tout efongwami nasombi dendaki bapasi na nzoto esili changement ebele esalami na ba aspect nyonso nzambe ozana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas nabelaki tension makasi na yokota na YouTube nakotani na Ozana pasteur Moïse abondeli mpona bandeko les mêmes jours nakei pa docteur nanga atalinga tension nyonso esili bilo nyonso bandasalanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris naye kotémoigner monye na nzambe Ozana oyo asali na bomoi nanga nazali na problème ya mwana bande koloba te na bande kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé ya koloba te na etango baye kolakisanga papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komiloba naye kotémoigner monye na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomoi na ngai nazali na problème ya mokanda to repose nazwaka barégie na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango naye témoigner monye na nzambe ya Ozana oyo asali na bomoi na nga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota et Fondation Tabita Dorcas. Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga mama Mireille, nde mama Mireille moi quelque chose ake baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendikapé, buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa. Ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman Oyo apesa ke papa ofele achaka nzambe musapi na lisu. Enfant de Dieu na pesi binombote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzelati. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone na biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui. Ce comme Saint-Thérèse. La mission. Si moi n'ai exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais ngal kutu 45 jours il m'appelle ça kiwana. Et puis kokili te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mouille de l'homme, il y a Mundede. Attention, ton ganayo. Mutu bolongwate obosotonga no mobimba yango jibe service et zakaka wana kisasa teye oh Angola Brazzaville tozuket kala mingi te mokili mobimba abino ozui donc alongo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, il y a mis ça dans ma voiture. Oh, bah ça va me décoller la photo. Place, il y a série, il y a côté Bilo. Et ça, il y a José Baïla. Cyber service. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo loyo azosale zamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kumbama na yo Yesu. Kumbama. Chirubu. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Aswabato. Yoka bosenga nanga sambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, salelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, undelanga Yesu, Yesu, undelanga Yesu, Yesu, undelanga yo. Longisanga Yesu, Yesu, longisanga Yesu, Yesu, longisanga Yesu, Yesu, longisanga yo, longisanga Yesu, Yesu. Nalebi bia bisenga senga sanga lole, nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye, batu bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, batu bakolata pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye, batu bakovanda pe na sima na ngai. Nalebi bia bisenga senga nsanga lona ye. Lokota ngai Yesu, Yesu, lokota ngai Yesu, Yesu, lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai yo yo. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Watitishina watitishina nsambi watsenzelela. Yesu Yesu lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga lesa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu. Chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobina bina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela. nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela. lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye
nayoki sujet na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka locataire apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.